Beaucoup balandi émission Tala Lelo. Ezali Abino, le combattant de la presse congolaise et les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain. Julien Boutala Tala Lelo. Tala Lelo, Ngai, le combattant de la presse congolaise. Il y a ceux qui appellent, il y a Moko, il y a ba défenseur, il y a ba warrior. C'est-à-dire que Bayo ba défendaka image, pe musique, il y a artiste musicien Fali Poupantimba, Ndenge Babengaraye. Tous en aillés sur la plateau Nabiso, mais quand moi je tiens à remercier tout Batali Biso partout dans le monde à travers l'émission Taralelo. Là je vois directement la carte qui gagne Bijou Massinga et pourquoi pas na les blancs de Bruxelles, gaz encore et toujours gaz, je confirme avec force. Merci beaucoup à toi et pourquoi pas à Bella Jeanne, Madame Bella Jeanne, merci beaucoup Nayo, Willy Mouchen Kodi Yamboka, et pourquoi pas Nabatutu Batali Biso partout dans le monde, Forêt Tangama, Jimmy Bilele, et Lionel Mavungu, Blanchel Lumaya, ya Vivi Victoria. Merci beaucoup Nayo. Tout ça bon on a invité Nabiso tout soit naye. Nena ebisa ki bino na émission Tala Lelo, ba numéro ezali wana. Bande nyonso ba moni ba s'exprimer ba pesa ba programme na bango ba lobela oya bango nyonso ba salaka ba lobela mais na message on lancaki tango to yambaki ndeko moko ndeko Jimmy si je me trompe pas mais miso to sakina ken piana o intervenant qui par téléphone to lancer message to baki bandeko ba intervenir moko ya ba défenseur ya ba warrior to zana yo mbote ndeko eza émission Tala Lelo mbote ndeko na sepeli makasi ya liboso na bandino na bambote na ngana Jean na Bella mère à Palin et à mon grand frère propre Dadi Nyamabo dont le grand journaliste na beau marché depuis Ndondo TV. Bambote place aux ali venanga Thierry le fruit le plafond de Ngiringoto petit nangai oyo Christian Fredo Gloria Lenganzi wa utiko tikabiso wa mekonias donc que son âme repose en paix maman nanga Thérèse Nyamabo ba oncle nanga bango tout place bozali na pesi no bambote belé na sepeli makasi Eli petit frère propre. Merci beaucoup Tozanayo ozali parmi défenseur il y a Gaulois batu ba bioté na ba bio c'est bon il y a ba warrior ça dit que na obi kuna na zala raté mais mon rebeti moi libakuti libaku ane se pesi ngata mukete parce que tango na yoka ba libaku ndongo ya ndongo na nzote sala nga mwa kolenga quoi ya ba Gaulois nga kombo na te papa sur les défenseurs et monsieur Bandi de la musique en tout cas défenseur ba warrior na yebi que tant on tala biso partout dans le monde na ba yebi c'est bon na ba yebi te okoma défenseur ba warrior ndenge nini na linga place ya musique kitoko ezali bon à passer na pesi na mbote na ngana maman Chantal Bomolo maman oyo azo ko encadrer génération donc oyo ba warrior ba sepelaka mingi papa omoni kokoma warrior eza ko kende ko signer part quelque part kokoma warrior to koma ba warrior parce que to landa la bonne musique c'est tout donc réponse en wana papa kokoma warrior parce que landa ba bonne musique c'est tout to mona ki ba sortie médiatique oyo ndeko Ken Piana asalaki to zaki na émission Tala Lelo na micro ozalango lelo et puis to moni pe la réponse ya ba ndeko oyo bazali bongo na Kinshasa basali réplique na bango to kokobanda na ndeko Jaël Show et puis comme on a ingénieur Alexis Mboma a réagi par rapport ya ba propos ya ndeko Ken Piana Makizembe par rapport ba vision na bango ndenge ba ruluka ba ya libanda bino boko kolokana eza nini na nous concert ebetamité papa bango na bango baza kolokana na bisote na pesi Jaël Show mbote place azali mais mususu wana otangia na ebiete quoi na ebiete ingénieur Alexis Mboma ebiete wana na yebika kombo wana etant que vendeur ya ba capote moteki monene ya ba capote na bandal onga na ebi yango wana bon na ebite soka comme ingénieur na lati se grade wana ebite so pona Joël Show na pese mbote bisika zali donc yo ebika wana moko na biso donc ba mbote belé Joël place azali muta auto sala son oyo et bomina dynastie na kata marché quoi ba mbote belé place ozali ma chérie tokos so to comprendre bien ba sortie médiatique ya Jaël Show o CPN nango pe ne ya ko finga ndenge ya ko bandongo so ba ko benga biso ba bike na ba insanité za na kati
Joël choisi Mouto à la tête déjà signature ya Fally Ipupa Nanzoto, comprendre? Et ça normal. D'abord, toi va finir Fally Ipupa double sim. Bon c'est pelara na bo tout va normal. Ba commentaire bozo beja ba bravo ba mambebele belé. C'est normal. Oh Joël choisi ça la ngala c'est pelara nango. C'est le défenseur na confirmant que Fally pas c'est normal. Fally ako se pena ngote Fally telemela biso na mambwana. Fally atikala ko tinda mutu moko te aleka na émission pona takata ve na biso oyo. Oya bimisa ye oya koma jaloux na ye moko. Koffi Olomide donc mais papa ya Fally Ipupa ba Fally tokei ale Fally tokei wana papa na été wana papa na pesa ye makambo na yebi ke ngana yo place to vanda to yebi kombo fa ya papa Fally wana eza vie na ye o ba sali musique ensemble o pesa makambo la reconnaissance makambo te ba pesa na makambo Fally asala passage na ye asunga Fally asunga ye asala Fally lo mo te Fally asala passage na ye aida ye c'est tout. Longtemps qu'il fallait ça la passage na imoni ke batota la biso ba mona moi ingratitude na kati na bino ba warrior oyo ezaki bon ingratitude oyo ningolo omoni ta to mona ta que Patrick Beckham a ko reconnaître ta moi bina Fabregas ta to mona Fabregas pas du trophée en États-Unis mais pas Ranson bino ba warrior ba ko mema trophée wapi papa ba warrior ba on mema trophée na muto aza reconnaissant oya yebi d'abord que moi nanga Natalanta Koffi Olomide a sala vidéo pour na héritier Watanabe à soutenir Stade de Martyr na ye. Est-ce que ça la vidéo ya soutenir petit na Fally Ipupa? Non. Mais ingratitude a Fally bino bomo na ngo wapi papa. Tous ala quand même batu. Total la liboso total la pesima. Ingratitude a Fally e monanaka. Mais oyo siko ya vie wana e bana atendere nini. Papa nabi yo oboti mwana ya yo moko. Ozo combattre mwana na yo, ozo bundisa mwana na yo. Mwana reconnaître ondeni. Ozo comprendre blana monsaka to mona Fally Koffi Olomide tinda ka ya finga Fally Ipupa yo so moneska Koffi Olomide tindi blana monsaka mais nalobi ya papa yo tozanga na ba camarade mwana nanga ayaka ko finga yo na bimaka te pona na peksa mwana nanga ke ko loba te olobaka ngam nazo encourager mwana to so ba nazo peksa mwana ndebe ka bino bobi ke Fally tinda bino te MSP Koffi tinda blana te voilà yango na chose côté musique a Congo tambwa na hypocrisie donc tango tirer to tirer yo Ozoka pas c'est normal. Moi on a tiré à papa te mais quand même boy. Moi on a tiré papa te ndenge nini papa blanc na mosaka tira nani. A tiré à papa na mo pe mosaka non parce que mon papa na tambola mabe. Donc c'est normal aussi que un moko boy biso ba fanatique, biso ba supporter, biso ba journaliste auto monde qui vient na sala mambo bien te roya. C'est normal. Merci beaucoup. Je sais que Bella Jeanne Aotalabiso. Merci beaucoup. Na PCP Mote na mon frère Ken Piana Makizembe. Pourquoi pas? Les blancs, les leaders. Ken Piana Makizembe. Pourquoi pas? Na les blancs de Bruxelles, gaz encore et toujours. Olobi Ken Piana ça nini? Abimisa ebele. Lelo ba o mote ki ba capote lobi na lo azumi kwa telemi a telemi ak bitige. Na peut so tige nini so ya lipa to Général Alexis Moko. Ingénieur oyo lobi moté ki monenga na lobi bien moté ki monene ya ba capote mais so benga ingénieur na ebité na biyo so benga ingénieur mais nga na ebité ke moté ki monene ya ba capote donc c'est un peu ça bango tout wana ba valita ba oh tout wana zo mona na fimbu ba Ken Piana to banane na banane 2016 tengana tanga ba kombote na tanga ba kombote on azoloba peut-être ngana to se comprendre mais nana pesa na tanga kombote mais na lobi ke bango tout wana Ken abimisa ebele pourquoi kaka e comme na moment oyo baninga pe bakomi na moment bazwa visa keto ya Ken Piana ou bien keto ya bino nde bozoko sepela te pour Ken Piana pas ki visa na tour na epe baninga na pe bakoka osala pe ba émission pourquoi kana tour na bango to moni Ken Piana bimi o pe sans conseil to moni susuke ba moment ba réponse ça mi muke na ngambo ya Kinshasa kuna bino pe ba warrior bobimi apparemment on dirait bozala ki ko sepela te comme on a ba Demer comme on a ba Mombaya comme on a ba Aido comme on a ba Valdi Tambwe comme on a ba Alexis Wechi ba Alex Mboma tout est consort. Papa yana moi confusion mo boye na ebité so bazo comprendre o elo nezoleka. Ken Piana sorti na e aboyi ba journaliste ba yate mais Ken Piana zo pesa conseil. Et belé tout monde na bango ba sala ba émission juste parce que ba linga ba ya poto. Ba face na bango e ya ka obima awa. Ken Piana pesi conseil. O ba tout ba yo ki pesi conseil qui était ba double discours et salamate. Bwana kin bozo pesa ba ministère ba okese mususu micro te. Boko mana poto et comme autre to komi ba netre.
On se comprend parce que comme on naître ka awa na Congo bazar ba naître té na Congo ba travailler kapo na fali poupa mais to ba comme na poto et comme ke ote to komi net et jour et comme ke bazonga ba téléphone kangamaka parce que so ken bien na leki a fait comprendre batouana et loko wana ke to boye gratitude ata bo pesa micro na batu misusu mais bo pesa ça m'a déjà combien de fois na banani oyo yebi ke basala bon po beaucoup na niveau ya prévenir. Papa, au moins le défenseur a eu awa parce que na sentir sortie médiatique a fait Ken Piana et l'obisi bate belé et ça ici ba émissionné te belé. Na yete pour na juger bateau. Na yé pour na éclaircir bateau bazo quoi attaquer Ken Piana sans pas réfléchir. Na dit que ba warrior ba ça ba fano ba tanga ba lo quoi ba gori ba goloate. Ba bourrique ba illettré ba taureau ba même bureau na bango et yebani te bureau ya mabe et sangati na donc ya on a expliqué que te ba wario ba tout ba comprendre rapide ba bureau pe ba golo ba zape makasi te papa ba déjà polo ba si eleza sortie médiatique nyonso ya ferré ezara ba sortie médiatique ya mabe ezangati na au bureau na etikaka eleka parce que eza bureau ya ba illettré ba taureau ba vaurien on comprend. Il y a un expliqué que tu es chez lui sur les carabons. On va finir ba finir ndebo. Ba warrior ba bato batanga ba warrior ba na mitu. Na lobi bien. Sans se comprendre était na répéter encore. Bureau ya faire eza bureau ya ba taureau ba illettré ba bandi ba délégué ba couper des routes. Comprendre bien mam nazo loba. Il y a un c'est dans expression na ba warrior. Ba warrior mambona tu bien pas na bisoté. Ba faux ba warrior. On est s'attaquer na Ken Piana parce que on comprend mambo ba un vrai warrior à comprendre que ba journaliste ba zelaka to ba zora avion ba koma awa ba bimisa ba double face Ken Piana za ko prévenir parce que les autres au mona boy mais l'obito ba comme pesa ba émission ba micro ba mission belé et comme Akeo c'est monté c'est descendu yebisanga ce que ma beni no Ken Piana lobby place wana ba Ken Piana ba to ba bundeli di cap la merveille ba 2016 o teba bango ba journaliste ozo mona tout wana le ba motel misele minduki ana bango tout film na film mais so lingo chrétien film Ken Piana Ken Piana ko chrétien film na film bouté parce que film na film za émission e bimisa bango tout ozo mona wana bango tout ozo mona wana tant comme babongo apparemment comme lobaki de bandeko tout bazawana ba komi ko bundisa Ken Piana ndenge nini Ken Piana moni yango la majorité voilà. La majorité parce que na kana exception zanga raté mais natikali komona bandeko mon côté na ba o ba ozel ba visa na ba o ici ba zui batikali ko ça la sortie médiatique taka Ken Piana mta sala une émission tala le siko ozebisa batu nini Ken Piana muntu a sauté premier baba guerre froide parce que ba juriste baba acte se pose magana sous sa provenance na sous sa provenance ya sortie médiatique eza Ken Piana na émission tala lelo siko côté ya bangama bandeko mususu na totikali komona esika pe ba salite ya ko finga te et puis ya ko réagir pe mata ya ko regarder te à part ingénieur Alex Mboma papa omoni ezana ba soi-disant au muto totanga kombo na moteki ba capote hier a un problème oiseau luka visibilité on se comprend hier aza d'abord journaliste c'était aza communiquer aza le côté hier problème les anines azo luka talama batu mingi bazo sa assembler au soutenir fali passer ba luka voyage on se comprend ba biso miso to vanda na poto et a fait victime à même na poto to yana ba fort personne biso donc to lobela fali tina motema net ba maman Chantal Bomolo yo lobana ke maman Chantal Bomolo ba mema na poto pas fali on se comprend mais à l'obéla fali de matin au soir donc on senti que était muto l'obéla fali au fond de son cœur mais ba misusa no so mona wana parce que net monter qui ba capote yo ga si azo s'attaquer na fali na Ken Piana pourquoi problème n'est ça là zo luka bangola minene a touché pour na yebana azo moyen mo ba ya poto on se comprend parce que ton Ken Piana zo l'obéla fali tant azo touché ba volcan minene pour na fali tu es baka bango te yiwana tu baka to teka ni ba capote bandumba nyoso akota bandali kuna babenga kana bango papa on se comprend mais le longa na joint le nazo comprendre te yo bengie ingénieur bon on benga ingénieur parce que ngana zani na studio parce que studio na yezali même siège na parti politique qui a gouverné à Ville Kinshasa Ngobila na 10e mairie il mettait industriel petit boulevard et puis nazala na etant on a couvrir ba image ya président
ya AFDC ba tu ko baza président Sénat tant na couvrir ba image na ye pas zalaki na ye ensemble na mona ki ya sala musala ba bloko tout mais ndenge yo po beti ba o selon yo ndenge lobi bongo mais ye pas o sa musala na ye etaki yo warrior. Moi, message ni européen ça par rapport à Kimi après dans on dirait aux gens à condamner ma casse vraiment ou soit te sentir que ba mikolo a travailler dur que le quelqu'un piana ou soit nini. Bon, nanga le babeton le big était ce qui peut être grand monter mon mabezo ou tu as passé à travailler dur que le quelqu'un piana bon ngana quelqu'un piana to zandeni. Voilà, aux hommes on a ba question nous sommes tout na faut réfléchir avant tout nango. Ngana ken piana na ya pas na défendre ken piana na mabe ya ken piana ou na yena sala nini. Ne place na comprendre té. Ngai soki na za awa parce que na sentir que non ba warrior ba comme kota na kati ya bisa buzoba. Osoka ba warrior mususu oyo ba comprendre na bango makambuté bazoni nga ba soutenir mutu mobo na buzoba. Tandis que ken piana lobie loko eza royal eza normal. Que non il faut aux aller kenge. Eza te que lelo fali azu abundeli yo amemio na mikili oye awa yo moko liso talisi minduki contre fali après. Mais c'est défenseur tant obi bongo mais bi ke bande ko batali biso so totali pe bien sur le plan na kati ya na orchestre ya F victime ya fali pupa bande ko nyonso fali pupa oyo toyoki ke bako mata mutu moko taza na contrat baza libre ba yamba soleil wanga baza libre ba yamba Serge Mabiala ba yamba Emelia ba yamba Babindombe ba yamba Koffi Olomide ba yamba Fabregas ba yamba batu nyonso bazaleli na ebité pona nini oboko yosa ba message indirectement ou beza nini parce que baza libre pona Kinshasa de ba sala banalise presque ya batu nyonso bien que ba penchera min kota fali na sepeli na question o ce qu'on a ngalo babo na minute puka ba yamba ba musicien wana te. Ça fait au moins 3 mois en goyo. Bah y'a un musicien on a été. On se comprend. Papa, y'a on a dit que bah on est là comme tout bazozela. Bazozela poto papa. Poto yango baluka ki yango yo. Nga conseil, nga problème na ngeza nini. Baluki poto bazo masquer ba face ba nga ba ya poto. Poto yango boye. Ozo bazoya. Pardon parce que na ba kopsité ma belango yango na ba kotité. Mais bazoya. Mais problème na biso za nini. Toza ba jaloute. Tolingi pe baya, mais problème nous sommes en cas c'est alinde bazoya, batika la toujours dans même position. Ezala te ke okara mutonga ma amemio na poto ye wana, lobi boko yambela biso susuka bato babundisaka fali, bokomi oto tozara na millier. Oh toza ba net. Net mon frère, net so bozo comprendre hein. Eloko nini o ken piana lobi. Ken piana azako tinda mutu teke alongwa na F victime, to attaquer na fali, to asala non, ken piana pesi message n'est normal. Ezati ke ko koma na bino na poto lobi boko masuko yamba bato babundisaka fali. Oso comprendre. Donc ça sango yango na ken pena lobi mais na peut so yo pour comprendre des sens nga na lobi là. Te wana bolo on expliquer ba warrior ba comprendre. Na auto solalika mango des jours na le blanc de Bruxelles. Gaz na gaz encore et toujours gaz. Voilà. Je confirme. Le blanc de Bruxelles a tout la même question. Est-ce que le défenseur est-ce qu'on comprendre le message à ken pena lobi mais oui. Parce que ça va bloquer ton moni na poto. Bato ba mema bango na ba musicien aba koma aba balukele ba miso ba mema bango. Ozo comprendre? Vena biso a chaka ba plante o mutu ebeba. Vena so mo pao, vena so abenga ma semeti malebele. Ozo comprendre? Netiye exemple atindaka mwana oyo o mutu ebeba mususu na o papa na ya utokima na poto. Na bosa na kombo na ye. Ba kombo mo na papa na ye. Ye, ve mo pao mutatindaka on se comprend. Ve à sala ba émission, à sala ba vidéo pour nous soutenir musicien o mususu yo wara na sida wana héritier. À sala ngo ezala juste pour nous soutenir concert na ye. Mais à bon sala ke mwana na ye moko. Momoni sikoyo wera son temps komati na moment oyo concert ya fait rigoler na stade. Vena so de la pente ma koletenga ma fait wera son a soutenable et petit na ye. A bête ce qu'on fait n'a pas au 12 à la qui c'est que moi n'en a d'abord on se comprend ça dit que limbi sanga nema bête ngana yeba gite ki ngana yebi ke fali pour passer artiste émission za instruit mais comment on tanga ba combo ya batu Koffi Olomide mutu ebeba ba plante be samo wera son de la pente est-ce que vena so mo pa mutu ebeba wera son de la pente vena biso ko violer ba danseuse na à tout moment ba mama bazo lela bana bazo luka ba misala cheye ya zo bana na Alexa ba ba tatami bana ba mama bazo lela vena so mutu ebeba on se comprendre lelo exactement ba plainte na ba poto à cause ba viol et atengam na yebi songo te yo moko yebi yango ba mama bazo lela bana ba tatami eleki yo kan sa sindi le kera kangama na epwani
so yeba atina peso information lelo kolongolisa Cindy Leker bazemi à tout moment ti famille la Cindy Leker baloba na ekete so bali Cindy Leker te et simba te se meto bunda na siko na mbila on se comprendre à cause na yango moni ve donc a parvenu ko tika mama bana na ye a continuer na Cindy rien que ponda kaka ma plainte wana on se comprendre na so vete Cindy Leker a longola combien de zemi 4e a longoli la police ezoye ko fait le media signer ba décharge dans la police a kotika Cindy Leker ta perdre mama bana na ye pona yango boyo e kalelo ne mtoye biango voilà limisa na ma bete est-ce que tant on fait il y a un talent pardon vous avez bien non c'est le défenseur de Warrior oui pourquoi tala ya woni nga na mboko babangisa ngati na utopesa message ngata tina ba combattant wana ba combat di fionto là oso comprendre awa na poto awa muto akosa moninga za tema ki combattre sila kala na FC ba onke tombo zo ke no bolika bobo écouter concert à Fali Poupa bo s'apprêter oso comprendre parce que la majorité ba combattant d'abord ba illettré ba toro ba zo ba miibi ba tongate na Congo ba tongate na Congo o ba zo ke ba bo écouter concert na biso tant ba roya tant ba okanga bango ba se retrouver na Congo na Congo pe lokele c'est la bango e biango na biso no au moins ba système à Congo na tongo so tongate o tinda gelo roté o sala gelo roté ba la muso na tongo na salon tonton comme Holandaku ma etie zali me li pesate défenseur nazana yo bolimbisanga na travers émission ta lelo na yebike oza mutu mo oza chaud et puis on a besoin vraiment de vraiment musala na yo c'est au défendre mais on préfère défendre na ba argument est valable que na go finga moni bande watala biso par exemple ba odombo banani tout ba eso et puis baza ba responsable on peut baza ba makamba commander eso ba finga fali double yoka mais bango ba finga fali double to banga bango passer bon banani passeport par rapport au bango banani papa na biko banga te mais moi respect parce que à part bango ba respect parce que to yo za ngo défendre yepé combattant si on a un lobaboé non le big était pas responsable un responsable à yara pona finga batu ba double sim net bokechu net vena so bokechu na ton abigo vena so bokechu ça na kema musika net bokechu tous les jours qu'on le mamba salité vidéo moi na ye moko tambola na internet ngana na vidéo ya mutakaliza ya moi na bokechu tous les jours finga ka fali double sim ba injure ba belé responsable yo zolo ba ya nini ne place dans comprendre t'es responsable parce que so lingi Congo que no bundela Congo na mabele ba ke pesa bokechu bundela ka Congo so ba liba bokechu voilà moi poste yango ba pesio a diriger ni moi mawa to ba combattant ba ngeba lembisa ta moi singa mukie ba yo ke na fola ta mawa ba ya ta na moi conseil au moins te que non on pousser bango le susuke combat ya susu makasi voilà so ko informer te na ngina informer yo est-ce que belo ko ni ba combattant bazo senga ba combattant bazo senga 100 000 € pour na fali abeta mais sont des voleurs banani ba sengi s'il vous plaît na ba hôtel la biso partout dans le monde non ba yebi yo na biso que 100 000 wana ba kozo yango te oza na ba preuve ba senti na ba preuve ba senti que fali ba boyikote te fali akobeta parce que concert ils a produit à yemo président de la République ba mais quand même pas président de la République wapi papa yebani na lobate est-ce que tu as l'impression la sabango eli so to sala o so to sala eza surprise ba ya ebele ngana message ngeza pona ba warrior s'il vous plaît ba warrior nyonso bolata ba bilamba na mino cher bolata kitoko ba mbati na cher ba greffe à cher boya concert eza sécurisé très propre boya bobangelo hotel le 25 biso tout to kana yo ko pelisa moto ha yango nga siko na ko pelisa moto ska moto est-ce que ko ko moto ko pelisa le défenseur papa na bongami na bongami bien est-ce que tambola pe na tambola kitoko ngana le blanc de Bruxelles to uti na set to uti ba boîte de nuit ba mambele donc ngana tambola kitoko na wesa mabele mameno o mabele na biso bele ya mabele na biso papa muto bank sa moninga za te mamba ki combattre sila kala na ba combattre pona yo ba combattre ba fali a tie ba combattre pe ba tie toche bache donc essayer bani ki abongo to banga ba combattre te combattre le yo bagi oyeto na bien mambwane ya ki combattant ezala kaka testo si sango kala awa na poto aso le boza combattant ba doit considérer ndenge mona mioto lokola mwano ya Goma wana auto pesa rebo wanga na kunki ya wanga na 60 mioto arabo wana bato ngana mona bokechu lokola
ce qui peut innocent que innocent na moi notre ça auto longolé na village to même na Afrique to pesa moi na ça qui to korebo le là comment manquer même biso mon respect on se comprend donc na comment rebo zayi côté ya faire rigola kuna faire rigola mta façonner abimisie rigola façonner na rolala na moi si na e to ndenge na ndenge ya art faire rigola papa na lobi ba problème ya innocent na faire où tu wapi abimi na moi si na e abimi na moi si na e mwana wana oyo rebo abota wana yeba ngaka mwana faire non s'il vous plaît pardon mwana ya fere mwana wana ozomona ali chombe babota wana mwana fere mwana wana ozomona wana rebo abota na o soit disant mwana wana ali chombe wana inosala kwa bakabela ezemi ko kabela mais papa mwana fere mutu to ayebi yango ozo comprendre fere ndo ozomona ye mukongo ebeba e depuis mukongo ebeba banaka dama petit na egigola tilelo vie beba il fallait passer na mwana rebo kala minute ba odame be mwana rebo tu peut na odaye no zomuna na ba odame no mwana rebo selon ba warrior papa na on peut faire sacrifice pour na beta yu arena o mwana ngwana esa bino parce que mama likolo mwana rebo selon bino ezali feregola keza feregola mina ngwa ebi ngote mwana di chombe wana zomuna wana fali pupa te fali ara na mambo wana siko bino siko bozo ngwa na oyebiso na opesa information mo fingi batu na koma fali owanga ngana mutabwati oyeba ngo oyeba tipuka ken pena na fali abloka ka moi moment mobo oyeba ngo poani on a besoin que fali à supporter abuzo baté pourquoi yoko obeta mambo ba vie privée ko felo mide atandaka ba danseuse azana ba procès kunango ke kuno su faire gola boyebe makambo ono ba sapide ozomanga pe le côté papa on a lobi le même respect na bana oyo boti ba otala eh yango na lobi papa tangu baloba ka Yuri azara papa ya Marco 6 ezala ko finga te bon rappela tout na ma question wana ezaka vrai ou ezaka faux papa Yuri na pese mbote place aza wana za jeune morazane bon mbisi mungongo poani papa moni ke so kabino et so abiso te Yuri aleka na ekansenga ba pardon aloba ezaka na ngaka moi ndepona ko sepelisa ba to TikTok mambebele bele ozo comprendre Yuri aloba ne bonga na lobi ne ba injure o bango ba fingaka le lotonga na zongi nango na mono nde touché yo OK touché yo oui c'est en fait le touché bon so touché pe na ba internet ba otala biso te ba internet ba ebi mambo yo fali aza victime nango pendant des années double sim makamebele bele o comprendre ba biso misu to loba ngo tangu banzoko mibale bazobunda biso ba matiti to yoka pasi yango siko na ye yango siko ye voilà quelles sont les stratégies oyo artiste musicien fali pour pas ou sa fierté ya mboka na biso na Congo na Afrique et puis na monde je le confirme que artiste musicien fali pour pas ça la stratégie nini fali pour pas zui parce que tout le monde qui concert autour beta ya artiste musicien si je me trompe pas dans malien Sidiki Diabaté na mona qui présence ya star na grand P ngala lingara mingi Sidiki abimaki likolo to mona ki côté mususu wera bimana na cheval to mona ba stratégie mususu mutu so abimi la danki to mona stratégie mususu ba bimi likolo ou nani fali pour pas stratégie ni ça nango ba ozela bon papa trop de stratégie eza lokola ko chaba ba pine na banini ba o ba frein ba mine na vélo ezo bomara statique vous comprenez wana ba musicien local donc ba locaux wana ba na bisoté on comprend bisoté ya rendre musique o bimana cheval bimana hélico spectacle ndé ba spectacle wana ba kofi ba wera ba sala na ba stade na ba concert à poto o ba beta à l'époque ba tika histoire wana ça ba secret to lobelango te fali pour pas lobango mettre fa répéter enquête yé tant ozo ya na affiche ezalaka fali poupa mais invité d'abord to ba rater sur zanani ba stratégie to que normalement nango ba surprise wa d'accord avec nananga non wana ba tuna biso ba otala biso voilà yango ce que nanga lo parce que te ba stratégie na biso ba stratégie ezali caché et robima brisque mais nanga so ka ba bloka na bima na hélico bima na boye ba bloka na rien muto to tanga kombo na fait na basala ngo kala ba leka na étape ma koletenga mana pembe na vanda na e we ranson tika ya vanda na e na kimia boma moto on comprend tele siko kei bon na bien na kilelo ba bien pour moi na za pour muto za lelo ndetinga on a fait un micro lelo na reconnaître ba bazali boso nanga tunanga nani Benoît Lukuku Sampo papa nanga na pembote wana zalaki Benoît Lukuku Sampo zalaki mobali ya camarade ya ami intime maman na biso ba ne ba Yvon Lukunku ba Didi Lukunku ba Yvon Lukunku ba Martin Lukunku ba Benoît ba Kiki ba Fiston Lukunku ba Fifi ça dit que nazale lo la modèle nanga ezali lelo
ezalaki bongo Benoît Lokoko Sampo mais pour balo ba fali pe bazala tout le monde appelle quand avec bisobi non atala pe ba viona wenge pour ani moi reconnaissance que moi lengi ya kobeta na basala minene o lelo fali pour bazala ngo azwa kango pe ba ko felo pas ba Werason lelo ko dénigrer Werason o ko keti na ma niveau ya ba selon yo ndengo lobi ke ba problème o azala ngo sur le plan physique papa na lobi moni toto ke musika te respect basomba ngote vous comprenez babota mana lelo na ebisa yo moni ve wana ko felo mida fauvier ve wana so lingo mona bablo mususo na ko peso ba exemple talo ka ba yusundu batonga ba université na ba mboka na bango mais ko felo mida atongela biso hôtel acha ba caméra pona tala ka makambo yo ba client na bazo sala nyonso aneza pona nini ezali parce que alula nzoto lokweloko mususu ve wana kaka ye wana le 27 oyo ye wana lisusu na basindi le cœur comme yote bazo beta awa le 27 nyonso naka libaya mais ba changer maloba te ve wana bundisaka mwana na ye mo beta le 27 quand to que soit bon est-ce que ça peut mabe ko folo mi beta le 27 acha libaya na sindi le cœur mais voilà na mama si o akomi madame Olomide faut te remercier plutôt ba moi si na ye madame na ye obso tout ebi na kombo ya mama si non ye madame na ye wana bon famille na ngotanga kombo na bango te madame o tangi kombo wana asombi ba billets plus de 150 000 billets pour un concert à Fali a soutenu moi hein moto aleka et pas mobali na ye moi par titre de reconnaissance mais kombo bino boluka boko vraiment tete okoko parce que tokoko de ali asombi ba billets à Fali pour pas ba makambo même ye moko vena ko felo mida salati on se comprend mutabani mamba ba sala mine na kata mboko eza Fali ba sala minene o Werason na bete ba Werason bangote wana kutu tika bosana bango talomoni boka ba mutoto tanga kwa jibe mpiana ye Didi qui n'a botolé moi si vient na biso ka boto veka va botolé moi si et baby c'est mutu on se comprend azaba exemple à suivre tellement ba mon a fallu pour vendre na nate chok banda ba ne ba ça toujours tokos et ça là bango passe parce que bango ba banda ba exemple ba pesa ba image mabe ba vient na mitu beba ko fait le mide aux otanga yé ba plante ko tchana mutu ezo système akile comme ça le roi qui zengi mutu beba ba mama ko lela bana ba tatami ozu vient na so Werason Kidiba, ma collecteur, ma yavanda. Bon, ça va. Bon. Merci beaucoup. Beta Masomusu, tout ça vraiment on préféré. Au la mingi promotion, il y a ba concert au beta toi vraiment. Par rapport à respect émission tala non, c'est pas un respect émission pour ça parce que au moins ba biso bisuka na otoloba ah na c'est même pas 5 minutes que ba biso ba tomba matiti mi ba nzokomi bali bazo bunda biso matiti oka passe. Tant au vendre beto hôtel kete fallait aza attaqué par ba individu ba tout monde boy ba tangate ba il était bazo ba luka bokechu mutu azo azo éduquer master mutu monde ba tangaka tous les jours ko finga ba nzoto ba mama ba fari ba wera ba blo mane wana mais mutongo ye wana lo bakaso bundela pays donc na ba zoba na ba illettré na ba toro ba bundela ka pays ba bundela ka mboka donc ozo ma so pona respect to longola wana mais pona skoyo te pona respect nga na oyebi so pona respect pona émission ta lelo ata na zubo kechu ba otala biso ba commenter ba oyesa bino ke na retirer maloba mususu kane na retirer pa no continue nos libre papa oya makasi ezali na minute ezali le 25 novembre événement makasi au mokil mombezo les ezozela tomoni sidik da bata beti batamboka na bango ba soutenir ye tandis que Mali ba na problème makasi na France ozo comprend ba bengani même ba armée française na mboka na bango mais ba beti ba ndeko na bango ba yo soutenir ye mais biso ba individu lokola ba soi-disant combattant ba ja ba bundisa mwana mboka par jalousie ozo comprendre ko fait le midi tout le monde a sala qui sorti médiatique na et pas Israël muto mo non ça n'est pas jalousie parce qu'il y a quand même 54 visa on comprend te na côté ba détail te ba émission zali ba image zali ba batala ba on a que muta bundi sera fali et ça papa na emoko na ba collègue na emoko on se comprend yango mo na lo bakete ya makase zali vraiment le 25 novembre ba tout boya bon médical to mesana bola ta babilama na bino cher concert est sécurisé ya makasi ça yango wana mais ngaso na yaki lelo na yaki pona na talisa ba warrior ya solo bibe ba faux warrior te ba vrai warrior de comment comprendre ba faux warrior ba faux warrior bazali on se comprend o ba batama na sima ya mission mukuse wana o ya sentarebo wana o ya botarebo mwana nenga o batama donc ye ba retomber ba bokoloba parce que ba tout ba yebi ke innocent te wana mwana na été papa wana mwana na été mwana ba boteza mwana fere on se comprend makila papa
makila wana makila ba ya mwana batutika yo na biso kete ya makasi ezali le 25 novembre ba warrior boya et l'autre événement makasi ya mwana tozila le reste wana to wana posa na ngote. En tout cas, le 25, une annonce Bipa Robeta en Belgique le 1er décembre, partout dans le monde. N'avez votre pression par rapport à comment on a moins artistes et musiciens au Bison Total qui n'a pas comme best of the best. Naba Fiston Boui, Naba Tunyoso, Jacqueline dans la présentacaille. Tala lelo n'engé monsieur Zata lelo. A Robeta na salle ya munene loko la nakati ya Belgique awawa. Et salut on n'engé nini par rapport à drapeau Mboka. Te papa nga esalinga kitoko te na osenga na ba warrior nyonso na ba fanatique ba orchestre musu boyate concert wana fezala vraiment échoué message à haine wana message na nga le défenseur de tous les warriors ba warrior bo vana ndaku boyate vraiment donc yango wana boyate bo vana ba boyate so le big message le 25 pe ba ana lilobate wana mioto ana fan te mutalingaka ete mwana goma eloko moko te mutayebi azate message na ye roleka te rosala mutelo moko te donc c'est un peu ça quoi wana ezasko moni ba biso bato apesa so elengia ba mambo eza ba ken piana ozo comprend ba pesa so elengia rozala ba waro ko défendre ndenge okokota na vie privée donc ken piana so na comprendre bien yo okoti sinde bato okoti sa bato vie privée le grand journaliste apesa nga goût ya télé ken piana apesa nga goût ya kolobela Fali ozo comprend ba maman Chantal Bomolo ba pesa biso ba goût ya kolobela Fali donc un peu de partout ba vena nga Chéri Lufudi donc bato apesa biso ba goût ya monde ya télé bango wana mais na lobi bien ken piana apesa nga goût ya ko défendre Fali parce que ça moto asala mingi na kati ya carrière Fali na bité soso comprendre place wana ngo moni te on a moni ba bloko eye na longwe musika na ville nga na zalaka pas de 3 heures du temps na ye na leka na émission pour na défendre problème loko ezo leka ya ba chroniqueur mo contre Fali contre ken piana bataille biso partout le monde par rapport ya Celo Scram na réalité koleka entre Celo Scram na Ferrigola que on dirait moi nungu ezali c'est le scrum artiste et musicien animateur à marquer pays époque naie tant bazaki na maison mère et puis tant bazaki est pas Dikerol c'est le scrum mon papa quand moi question na musique na boyina kota na moi on na ebiete on comprendre so ngotangela nga ba animateur ba salé belé ko ba Bill Clinton on comprend donc oui c'est un peu ça mais autres temps on a ebiete wana on pas big toi longa na dynastie et puis yo tanga nga ligorodo nga na ebi ligorodo te otanga nga ligorodo nga na ebi ligorodo so bikelo koma ligorodo na ko ba mais na ebite so so bela nani o kombo no so ba na ebiete peut-être so za ligorodo na ebite so ba ligorodo ale kana maison mère c'est le scam au papa cas histoire na ligorodo bon wana misiente papa ma passe wana koma na e mutayu ya salagi oyetoye te wana koma muta TikTok salagi page nzembo ya kombe bakangaki aigle akangi aigle balambi aigle ba silika ki contre ba mécanicien ba batikela biso batikela bango teni na bango na ba locks ba blo mwande wana biso bata TikTok to senga na ba musicien lokola ba muto to tanga kombo c'est le scam Mr Poutine batikela biso TikTok parce que ba on peut sala ba direct ba discuter encore TikTok na biso moi je me dis que c'est la honte donc azonga na muziki abeta musique abeta ki oyetoyete et beta maki wat abeta pe kombe wana na comparer on a ba album le rôle ba Joël Show donc yangwana na ba Joël Show oui c'est un peu ça donc parce que pour le moment eza yango eza dynastie eza boro Joël Show abeti nemte dominer quoi na habité wana za musicien te abeta ipe na biloko oyo ba tout le monde qui ba image tout ça mais qui présence il y a ba militaire na répétition ya artiste et musicien Fali Poupa état que défenseur ba warrior parce que le blanc de Bruxelles gaz encore et toujours je confirme gaz à côté la biso ba mituna qui partout dans le monde na bijou masinga que ezanini o comme on a biso stoyebi que ba kengela ka population ezali ba policier mais Bella Jeanne akokamwa si ba militaire ba continue à répéter en Fali papa on appelle si vraiment le blanc de Bruxelles mbote place azali Jean Onana Dadi Nyama le grand journaliste place bozali na pesi no ba mbote belé et là on a na ba sa place wana ezali omoni ba stratégie no zo mona ba mbila bazoya parce que sécurité est vraiment assurée voilà
J'espère que c'est le mot. Pourquoi c'est que Fally Ipupa Alexa qui image on pour la défier ba combattant pour la Alexa qui et ça sous dimension ba militaire t'es comme dimension il y a ba policier t'es comme dimension ba militaire ou soit ezaka ke ne ba policier ba no beta ba ba militaire ba no beta tout le ba mona répétition et belé libanda ne ba loka ba vérifier na kati c'est makamnyo so ba sala na bandenge na bango et là taraka Fally comme ke Fally o zolo donc ne ba za o le kama bango babenga na téléphone kezali mais batebe batondi boyenini ba yaki batala soki sécurité ça va on se comprendre parce que ba événement ndenge na ndenge sala na Paris tout monde na mbila kota raté au moni que mbila ye a saluer Fally a tuni Fally ça va ba bête et so ba chakité Fally aleki te ba biso to sala ki wana c'est la information wana nga na sala ki na ta c'est la information zo ki na bosani nde pour la maîtriser mama kaste ko to la babike moi ba bloko ça ma ko moi ba tantan et au sala mara partout na ba Europe ya ngomona ki comme na dimension mo ba militaire na ba botali biso so na bosa bochela commenter bobenga ke batambola ka ta bazo tambola ba militaire batambola ka pona ko la place ba moni ba baza groupe belé pona ko banga ba tanta ta ba mona ki bandu libande belé na répétition Fally Ipupa ndi ba solo là ba tuna so ezagi ndi ba bisi ba que artiste azo répéter ndi ba kota ki na kati ba PC yango wana et victime kanga qui sont pona kotika ba tuna suspense ba kansolo ko lage ba militaire nde bazo sécuriser concert voilà papa wana na ebi lisolo beti wana na ebi da place ezo uta eza kota bato balingaka biso te ba gaulois on a yé nango bo éclaircir biso mais on a olobano tant que le défenseur de tous les warriors nazala qui sur place na mabele na bete des jours na Paris na utozonga ba mille à kota qui na salle pour na sécurité ya Fally Ipupa ya F victime mobimba ayeba vraiment ce qui dans salle de calme ezali tout ça parce que ba mille ba en tennis civil hein en tennis civil oyena loenge ba kangi ba zongi soda o ezawana o zolo bana wana eza ba ya ba côté wana nde ba so bisa ba bloko wana menga na ebiso information vrai o nga na zala ki sur place eza ba nga ba yeba si ça va merci si ça va stratégie nimbozui pour na ba combattant OP baza na souci ya mboka selon bango ba appel na posa ya changement zala na makambo nyonso parce que Bella Jeanne le gaz na gaz Bijou Masinga Forêt Tangama Jimmy Bilele Lionel Mavungu baza na posa baye ba stratégie bozu bon papa pona ba stratégie place ana na mingi olobate parce que to dit to tika mutu na muta ko sa posa na parce que nga d'abord na ko sote ba combattant ba cha nga panzi likolo awa place on nga na lia moi 25 na lia ka 30 ouais volinga lobanini omoni na sepela bazong sabango on comprend ya omoni na zone ngoloba stratégie te na otika ba omba ya comme ça bazo bango ya ofele bazonga on se comprend ba stratégie besoin bandeko ba baza na souci ya mboka o ba komona ndemboka yutambola mala mte mboka ndenge nazo comprend te ko finga batu ou bien ba mbongo bazolia ko senga Fally 100 000 euros pour na Fally s'il vous plaît na ba respect ba combattant ka bota la côté s'il vous plaît na respect ko ba ke ba ko senga ozala ba preuve est-ce que ba sengi combattant zate wana miyibi comment bozeli ke bo comprendre que concert les a réussi ba billet te kame belé ba mamtu bo moni sécurité za bien na moment wana boye bolobi ke te boye pona to donc to yokana to bongisa to solo la te ndike ba ozwa yo te ba otuna nga mingi sous information nous yango wapi la batali biso so kosi ba otala so ba comprendre so pe Fally mta pesi yango yebisa biso pembe sous information ya mingi ya kolobezali nazala ki sur place na mabele na ba réunion ya F victime tout nazali wana na ba groupe WhatsApp to zali to yebi ba stratégie victime ke donc c'est un victime ba combattant ba ko senga ba $100 000 wana zali onga na lobi no le défenseur parce que naza wana na kata mabele ba ozwango te parce que bazeli moment o ba moni que concert eza réussi donc tout yango de ba ba auto yokana depuis na bazali wa pa to yokana papa to na loka yokana na bango te to na problème moté na bango so ba osepela batika ba fa na bona bandaku concert ebeta mandenge esengeli parce que baya te ndule ebeta makitoko et le roman ya mabeza on a yonde ba comparaka artiste émissaire Ferrego là ndé to na kisasa siko to mona ki JB Wera ndé to mona siko ke Ferrego na Fally Ipupa so ba bi différence ya Fally Ipupa na Ferrego là pona yo sur le plan ya Mungongo sur le plan ya Kobina sur le plan ya succès sur le plan ba makamno so okoki o chango ko tango ndeni bon pona ngana ko ba ko comparer musicien local na musicien international te musicien international zande eza Fally na musicien oyo aza ko défendre drapeau ya Congo na bamboka libanda ya faire pas en États-Unis si papa
il faut autant en salle ni azobeta wana restaurant to mona azobeta na ba restaurant azokangela ba mise na ba ferme na ba ngulu ozo sentir que te ba mise baza mal à l'aise ba mise bazokende boya na ba via malonga te ba mise bazosonga Congo bazo ta lokwa mise na yo azala forme lokola ligoro de lokola libanki lokola ngubu nani soki wa mukuse na ta ya ba proto bantu lokola ba n'habite wa mukuse bwelongi moi jar lokola moi et ba ba kama biso biki oza mystique na te wana te tala wa mise akima na na poto pona nini akobwaka na ngunda lobiki ya papa na ya bimaki na ligoro do babo ilunga voilà ok ya ilu ya vraiment ya ilu mukanda sir na poto parce que so lobika kete papa na ya bimaki na ligoro do babo te mbala moko mokere le kitro na Congo ya kimi mbala moko azu mukanda na États-Unis. On se comprend. Voilà, bah mise va vivre bien, bah mise va zonga, bah défendre bah donner na bongolo, le quoi la piroger, on se comprend, on sentit bien te. Piroger maison mais. Piroger maison. Non maison, il y a le Cameroun yango ba warrior na weranson. Botika likamo bogo luka. Botika makambo weranson mutabandango. Papa ngala botika, ngala zo petsotika tika. Orchestre moroté, na kenda ko defa de non na bongolo, na chemise malonga te, na pantalon malonga te, mais na obundela orchestre moko na lobela orchestre moko tandis que na vivre mabe. Ngana rosala ngotedi. Botika moni kombo bo luka ba wara bo luka. Na propre makasi ya bien parce que talaka na simafali pour pas dicap la merveille malabioche aigle. Donc mais botika kombo bino bo luka, on ozoluka ko serve ko baba combattant baba wara ba luka ko ça faire face ko se faire face na ba tu awere ensemble pour que wana ya kama be mais to tele makoto la mingité ba combattant baza déterminé. Mabi concert exaté. Concert exaté. Concert exaté. Pas jour moins combien? Naza contre concerté. Voilà. Mais combattant balobi concert exaté. Jour moins combien? S'il vous plaît. Jour moins combien papa? Papa, na ça ko donc nous les ezali bango ba ya biso to ya to mona la suite. Na ça que te ba bongo c'est li ba ba place dans Congo parce que la majorité ba combattant na ba tongate na Congo. On se comprend. Basala ke loko te ba combattant basala réalité hein. Na zolo ba kete ba bongo c'est li ba place dans bona Congo. Ba on se retrouver na Congo parce que nous les ali. On se comprend. Nous les ali to luka ba problème te to za tranquille biso pa na so ba misala so ba beta nous les bazonga. Mais oya bango so ba ye ba on se retrouver na Afrique. Bah on s'est retrouvé en Afrique. Voilà. Mais bien, comme na suka ya émission tala lelo na batali biso partout dans le monde des défenseurs. To comme vraiment na suka émission so na habité ni nyoko bakisa o ebiki fallait to bakisa par rapport à émission tala lelo ne oleki émission tala lelo. Bon, papa, place wana elo na oloba mingi ezaka kezali pona. Ya kofinga te, ya kochola pete. Marketing na ya. On a comme banga ko peso maloba. Biso problème na biso ezali makasi ndule na biso, c'est tout hein, elo muso ezate. Donc yangwana problème ngeza na ba warrior tout beau comprendre et le soki na yaki le ezali pona na éclairci ba warrior pour ba propos ya Ken Piana o ya bimisa ke za na mabete azongsa ka ba journaliste ba comprendre que te de bozo ya bozala toujours na muto yo bolingara mingi donc c'est un peu ça donc na pesi ba o tout ba lingara biso mbote na ba balingara biso te to pesi ba mbote ba place bazali donc merci. En tout cas pour tout ça, tout comme on a souka beaucoup de a 5000 mètres, plus de 5000 mètres et puis bande copé ba télé mille sous. Nazo beta c'était côté wana. Nga nazo boyande bande gona biso oyoyo bako ke ne concert a fali nde obi balata ba montre la bango ya moi bien. Montre ya moi bien ndeti montre la ngeza eza danger te meza ya moi bien. Baki ne robotole yango na makamnyoso okolo banini pas te pour la place wana bande on a biso boya bola takitoko ngamo le défenseur na ozala pepele bo mon exemple na ngamo parce que oui parce que ngamo na boyeso na telemi ba wario ba yebi donc ba wario tout o bana ba blement na bonga cher ba ya bo zali bola exemple ya Jean Onanabela donc ninga kozala dadi nyamabo ba bato no sa makasi bino boyebi en tout cas ba la sécurité assurée bino tout boya donc tranquille concert qui merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Ni nango si la raté to comme Nasuka merci beaucoup na les boss Rigel Mola. Merci beaucoup na Mami Bomolo na kasi à Belgique et pourquoi pas na PCP Mbote na Ken Piana na chaîne film na film et pourquoi pas les Blancs de Bruxelles gaz na gaz encore et toujours gaz je confirme avec force Lionel Mavungo, Blanche Lumaya, Bibi Chebotalata la boss abonné na chaîne na Bino film na film. Merci beaucoup. Partout. Malgré mais warrior en tout cas vous avez musique na ndenge na ndenge ba warrior basara boye mutu na ngafa
ta yo moko vraiment oui bon kina mama mama ndoko finga finga bon et la comment ma casse na nema pété poso et dit que ça me bo OK mama